Yo bi ke mboka oyo eza na chance te passer flamme. Soko lingo tanga ba ministre o basaki musana bango siki penza malamu. Bagyo zalaka mibale. Tozeko kaka o na ministère songolo bayibi. Même na ministère kutu ya sport et loisirs. On a volé. Normalement ba ministre bazalaki na gouvernement passé. Bonga kozonga te. A foutre rien national. Mais attends, il y a tel côté, mais bah tiens ministre. À quel ministère? Oui. Oui, mais qu'est-ce que c'est là? Même beaucoup de gens malédiction. Beaucoup de gens qui libabe, et gens qui li soumé, gens qui botutu. Yango somona, soko talika quand même ata lolenge ba publier. Oui. Ba komba bato yango na ça ne va pas. Eh ben na ba idée de quelque tina ba dese. Pourquoi pas publier à partir de 18h? Mais hôtel c'est que baza batamisala mabe. Na mboka moko te na monde oyo ba publiaka ba ministre pe bato ba zubo contre la butu ezala te. Te na ba ministre pour ça c'est ezala te. Bon so ça ba ministre. Mais nenga na ebelaki Jean-Pierre Bemba teke Igwe national nga na ebelaki ye Jean-Pierre Bemba ngo ya yete o na zomona lelo ezala neba musala. OK. Ata babi na yo bonne chance mais soko yebite ezala ko la ngai bo pesinga bonne chance na ke beta 10 na finale au Real zo beta na l'équipe ya Ah, tu es impossible. C'est impossible. Tu souhaites la bonne chance. C'est impossible. C'est bonne chance. Il y a un molimo contre la qui est. Et ça molimo ya o ezako contre la Samson à cet testament ton ngeni. Ya bitumba. Parce que Samson benga meka pour bitumba. Pour libérer peuple d'Israël fa bomaka, abundaka, banini. Mais biso tout ça ce qu'on attend oyo, molimo mo santo pe Samson ba fruit de l'esprit. Molimo mo santo molimo kimia. Et ça molimo douceur. Et ça molimo tempérance. O yezo contre ndeko wale sawana, molimo nzambe contre na église, ake kole batu wana bo. Peut-être ça molimo Samson zongi hein. Ngale bika sakane mutu ababezi. Aseble ko pona babezi, mais babezi ndeko eza mabe mi koleka. Oko kole mutu sunde ngwana kocho morote, akango t-shirt na se, o sambo d'église lomoko hein. Patrick bongo acte salamangise daki ozote ba kolo bongo. Bonga za violateur. Na violateur na kolete na ko pamela molimo wana. Anebi comme toi zo modile pas pamba. Ils ont passé soi-disant passé Pierre Kassambakan. Mutuna yote. Mutuna ngani? Oh, bodiko? Yo zo pesanga bato ngana boto kutana te to sola te. Et puis to ba molimo moko te. Yo ngoko tsanga molimo polygamy. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese-moi minikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Voilà, to pesi binombote mingi bandeko nyonso bozolanda biso na numéro na biso ya sika. Boyebi bino banso ke Ciel Ouvert TV ezali chaîne oyo etalisa bino kaka makambo mingi ya bo nzambe pe eza chaîne oyo ememelaka bino ba analyse oyo ezali clé oyo etali mboka oyo etali église oyo etali ba makambo ebele. Na micro c'est votre humble journaliste c'est le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable grâce na yende tozotala ba image impeccable oyo
na mopanzi na ye kuna tozali na papa Jado Makela nzamba pambola ye, et sans oublier mama pasteur Bene Makela motema ya patriarche Vincent Makela. Lelo tozosala ba analyse nasengi na balandi nyonso ba amoureux pe ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV toyebisaki bino omoni lien ekomeli yo partage yango ata na bato mail ata na bato 10 ozoyebisa moto wana partage yango mpe na bato 10 ekozala malamu mpo na yo mpe nzambe akopambola yo chaîne oyo elobaka kaka vérité awa kaniaki ekotaka te awa mensonge ekotaka te ici ce n'est que la vérité nzambe apambola bino tolobi ke tozosala ba analyse oyo eza kati na mboka na biso RDC nde na émission lelo nayambaki patriarche Vincent Makela oyo mosengi ya peuple mosengi ya peuple parce que peuple bazalaka na posa na ye aloba na ntango likambo ezali parce que azalaka toujours la vérité pe na droiture. Directement l'homme valable fongola plateau to yamba patriarche Vincent Makela. Bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour pasteur Flamme d'Angola, nzamba pambolo ndeko pesika invitation. Naza awa pona peuple, naza awa pona bana nzambe et puis naza awa pona Congo nzambe apambola. Voilà, merci patriarche Vincent Makela. Nasengi na fondation Ekumbi bolanda émission oyo bo partager pe yango. Patriarche Vincent Makela toujours ça la analyse au Italie ya mboka na biso. Patriarche tomoni ça fait un jour. Gouvernement etiko bima. Omoni ba kombo ya bato ebele o ba bimi wana. Omoni yango ndenge ni tomoni pe bato akala bazongi, tomoni bato mususu pe azala ministre te à côté na ministère. Pasteur Vincent Makela maloba omboka wayo. Merci beaucoup pasteur Flamme. Tikana remercier na nous l'homme valable mtazana azo filmer biso et puis azo réaliser mission. Nzamba pambola ye na bose to pe sambote pa ya kulutu nga watikela nga libele. Tozana lelo awa ay kotala ngai, ay kotala biso pardon. Nzamba aleka no pambola ye papa Jean-Marie Makela. Nzamba pambola ye koleka grand frère alingi yo mingi. Et sans jouer ko pe sambote pa ya mon œuvre d'art. Madame Nangai ma chérie Bene Makela nzamba pambola ye nalingaki mingi na bana na ngai nyonso na fambo ya Makela nzambe apambola bino. Pasteur Flamme, oui, et l'équipe mokolo moko, je crois que c'est mokolo ya mardi. Gouvernement ebimi toki ba kombo ya bato yo ba nommé bango bazala ba ministre ba vice ministre. Mais ça ba regret mingi parce que le mot changer zalité bilongi akala to mona ngaki zongi bato bazai ko bato bazolo ba ke bazaba incompétent na moni bango kande bazongi na moni le mot spécial et ça des zalité et to revivre le la makamba kala passer Flamme parce que et le mot changer zalité au lieu que batia et ça le gouvernement oyo bati ba technocrate mais na moni ba onde basaka remaniement ba déplacer gaga balongoli oyo batiye awa balongoli o batiye awa de l'homme moko pende changer exacte passer Flamme et ça ba regret mingi mboka chose na chance te. Voilà, merci patriarche Vincent Makela. On est allé analyse il y a patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela tout le monde ningo bien na ba déplacer mutu o ba déplacer ba tie awa. Siko selon yo analyse na yo Moutou azalaki peut-être dans le ministère il y a plan. Balongole bakene dans le ministère il y a budget. Est-ce que akokora ko assumer responsabilité à ministère batindi et tout comment? Papa Flamme, tout d'abord pendant que tu moutou na ministère moko songolo. Il faut ayeba musala ya ministère ba pesiye. OK. Parce que ça ba bangonde batwazo kambamboka. Bonde bazo sala ke mboke kende liboso. Bako kamata mutu moko te oyebi musala na te batie wana po abana ko tâtonner. Non, mboke ko avancer te. Bataka mutu na poste ya makambo oye ayebi. Ya musala oye ayebi po ete mboka oyo ekende liboso. Mais balongoli mutu oye chouaki na budget. Batie quelque part. Oye chouaki na azaki ministre ya soki babenga ya hydrosoiki carbure batie na sport ko akena ko sala nini
ozomona tatume eza na mboka na biso yo na bike mboka oyo eza na chance te passer flamme. Donc biso ba peuple tobandaka konyonga tobandaka kolela parce que tomoni procédure oyo esalami na ba nomination ya bato batie na baposte wana namoni eloko moko oyo marché te pasteur flamme dangola. Voilà, merci Patriarche Vincent Makela, toza toujours kaka na ba analyse na biso na oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo. Patriarche Vincent Makela na lobi gouvernement oyo uti koleka rendement na bango ezalaki ndenge nini? Ezalaki mabe parce que beshiwaki tangelanga na gouvernement oyo uti koleka, je crois que soko olingi otanga ba ministre oyo basaki musana bango siki penza malamu baki ozalaka mibale. Ah bon? Bako zami balé baleki mi balé te. Ah mais c'est des échecs. Mais c'est échec total. Baleki mi balé te. Tozeko kaka na ministère songolo bayibi. Même na ministère kutu ya sport et loisirs. On a volé. Muto batiaki wana nani Kabulo mwana Kabulo. Babi aza spécialiste ba détournement. Hein? Spécialiste? Oui, il y a ba détournement. Toké na ba budget koloba te toké na ba na finance wala kutu koloba te ba bike ba soki ba million kuna. Donc batu oyo normalement ba ministre bazalaki na gouvernement passé bonga ko zonga te fallait ba onesko longola bango malheureusement c'est que ko komba bango nyoso tout talaka mna par exemple moko au monde silende ngezali. Oui. Tu sais qu'on a PDG SNEL, banane. Ba PDG. Ba DG. Ba DG. Oui. Ah, ba PDG le comment ba DG. DG. OK. À foutre rien à SNEL. Mais à ça à tel côté, mais ba tiens ministre. À quel ministère? Oui. Ba pese ministère. Mutoza DG, tala SNEL yangoyo, ba tobaoka. Groupe yango les osala. Ba yoki courant est comme luxe et comme rare. Courant comme le roi la marée de nuit. Oh. Oui. Et comme le roi là-bas, visiteur de nuit. Et comme visiter Bino, après quelques temps, et qui mais va pêcher sous ministère. Oui, mais qu'est-ce que c'est même beaucoup de gens malédiction. Beaucoup de gens qui libabe, et gens qui soumet, gens qui botutu. Passez flamme. Yango somona, ce que talika quand même ata, le lenge ba publier. Oui. Bakomba batuango na air ça ne va pas et bien na air nini et ben na ba idée de quelque tina ba désert pourquoi ba republier on attend à partir de 18h mais hôtel c'est que baza batamisala mabe parce que bako kamba population bako kamba mboka pourquoi ba ko publier ngo na ba journal ba 19h to na ba midi bako mika flash na RTNC. Allez, babandi koloba na désert ata yomoko deuxième bando basa bato misala molili eza gouvernement butu yomona te bandoki na butu basalaka na ba voiture basalaka na ba avion basalaka na ba bal azala libala mais na moi libilo kwa ezala yango te donc etalisi ke gouvernement oyo eza gouvernement butu na moi bakosela kote basa batamolili eza gouvernement primacuria. Voilà. Eza gouvernement la loge. Voilà eza analyse na ngai. Pourquoi bako publier yango na 2h du matin. Mais bako kamba biso na moi. Pourquoi il faut batanga bakoma na bango ba pesa ba poste na butu. Et comme gouvernement kindoki. Ata yo boko. Eza la kate. Donc na moi bako sa eloko mokote. Yo ba sa eloko mokote. Faut pas publier mon moi parce que balosa la musala ya moi pour être mboka kende liboso. Patrick, est-ce que na pays mususu ba publier na ba désert te kaka na mboka na biso RDCND et publier na ba désert na éviter. Quand ba pays mususu na unité. Ata de poko mobutu azaki na bokonzi. Bazo publier to na babutu. Na moi. Mo publier to moi. Système ko publier ba to na buto yo et yaki na pas Kabila. Et pas Nani, Joseph Kabila. Et n'a pas écouté il y a Fati et comme il plus pire. Des ailes bazo publié batu. Bazo kamba démo to bazo kamba batu.
boza gouvernement ya primacuria, boza gouvernement ya Illuminati, boza gouvernement ya franc-maçonnerie, to boza gouvernement yo kamata moy pete batobali ya bamela baza la balaba na sena moy kitunga baba bonga social bonga sécurité bonga oya bina ba tablo ba ministre la butu do boza batamisala mabe elo moy to mona na gouvernement na passer flamme exact parce que baza batamisala mabe bato abutu biso to bato moy siko ba kamba biso basala basala biso bolamu ndenge nini ezama wato na mboka moko te na monde oyo ba publiaka ba ministre pe bato ba zubo contre la butu ezala kate ba publiango na moy voilà merci na dédié émission oyo na maître Julio Consolata, maître Daniel Tumba, maître Idi Amin, mon avocat Kambeze, commandant Achille na district na Victoire, émission na bino yango yo bo partager yango, héritier Kasongo, tonton Mapoata bo partager émission oyo. Patriarche Vincent Makela, ce que tozo yo ka ba analyse ya bato bazo sala. Ba lobi ke poste o ba pesi président Jean-Pierre Bemba, ils a poste moko boye ya C mais quand la ministre de transport, est-ce que ça poste assez ou bien ça poste il y a des colos? Na ba ministre poste assez à la raté. Bon, je pense ba ministre. Mais nenga na ebela ki Jean-Pierre Bemba teke Igwe national longa na ebela ki ye. Jean-Pierre Bemba ngo ya yete o na zomona lelo. Yete na zomona lelo. Parce que Jean-Pierre Bemba azamu tuba azaki likolo makasi. Mais bien sûr ça quoi accepter le lot et ça le cola aza comme kiti sara ba niveau moko boye oyo lo lenga bato bayebela kiye et ça yango wana te et ça yango wana te et ça le cola ngana zo kamba église te na kamba ministère vert de Bereka n'est-ce pas oui ngana za représentant de Ghana mais baye bakabati ngai batika protocole ya mbaka na porte ou bien diacre écoute tout protocole mais on va la porte ozomona teke na niveau yo nzambe na musala pesa kingai pour ça bokengela bapate na poste yo bakotia ngai ezobala na te ezoka Jean-Pierre Bemba ba tukanga na bon na ko bateke na regretter mais ezo sala ngamo bien te na ndenge na yebela kaye na ndenge bazako akomi lelo yo aza le même Jean-Pierre Bemba te ko kitsa meza mwa mingi voilà. Voilà, merci na balandinion so ya Ciel Ouvert TV. Tout le monde qui partage émission ou peut s'abonner. Bo s'abonner kaka ndenge patriarche alobi bo s'abonner. Peut-être yebisa ki bino tozo zela ba contribution na bino. Ozana $5, ozana 5000. Ba numéro ezali wana tsa yango soutenir émission oyo parce que émission écoutaka. Parce que nena yo ko sala émission awa tango nazo silisa patriarche fa pesa droit na ngai. Parce que le beaucoup moko est sur la longité. To sengi na ba Igexima na Hollande, to sengi na Batunio se bosite na Ciel Ouvert TV ba Maya Tomo, ba héritier Kasongo, ba José Nzita de Bruxelles, ba Benson Mapoata, ba Josélie Mapoata, ba José Mapoata, ba Richard Mapoata, bo soutenir émission Oyo, Penzambe a kopambola bino. Patriarche Vincent Makela gouvernement Bimaki. Ce qu'on souhaité bango nini. Ngata na souhaité. Boso basabe compétent ko souhaiter bako c'est le romorote et ça là comme ça va tout chose bazo baté bon pesa bangana nous chance na gouvernement pesa ba tout chance te et ça ne ba musala OK ata babi na yo bonne chance mais so yebité et ça ko la ngai bon pesa ngai bonne chance na ke beta 10 na finale au Real zo beta na l'équipe ya ah, c'est impossible. C'est impossible. Tu souhaites la bonne chance. C'est impossible. C'est bonne chance. C'est bonne chance. Bonne chance parce que vous avez botine, tout ça va dire numéro 10 Real de Madrid. Na Barcelone. Même à Barcelone, na finale Bobeta. Patrice Verset numéro 10. Na zabe ko denda boy. Voilà Milukel Makamute. Attends 10 minutes pour rater. Ouais, bien attends ce que Simba ballon thème na bina dérangement. Ndenge samba pa koko ping pong. Bacha beta match ya ba vétéran asimba le thème bimila dérangement. Dans footer. Wa footer. Suka ba koko la footer ga bien yamba. Na pese pe mote mingi. Mwana ngai koko ping pong le grand comédien.
ozomona ata topesi bango chance ata nabike na souhaité bango musala malamu mais soki moto ayebi te kopesa bango bonne chance eza te nde kopesa mayele ekopesa ye na bwanya po etasa mosala ngo ndenge elongo bani na gouvernement mpo mosala ekende liboso mboka etombwama bataka batechnocrate bato bayebi mosala bato baza bayebi baposte bapesi bango bayebi nini na kosala na poste bapesi ngai soki ayebi te ata napesi bango bachance malamu ekosimbaka te papa flamme. Voilà. Ok, voilà, on est allé analyse ya patriarche Vincent Makela. Alobi soko yebi musala te. Bako pesa yo bonne chance te. Parce que oyebi musala te apesi be exemple. Eza lokwa yene ngazawana jamais ko beta na finale ya Real Madrid, ba pesi ya ki no beta numéro 10. C'est pratiquement impossible. Donc problème est ali soko yebi musala te bako ko souhaiter bonne chance te. Patriarche Vincent Makela na lingi tokanga na close awa. Na partie auto koloba na lingi ce tokota na partie moko boye eza très important na lobi tout kolanda ba image na réseaux sociaux to moni collègue na yo auto coller mutazo teya donc mutazo teya tellement onction dagi makase simbi pasteur onction salia ya simbi coller prédicateur ba ndeko tena église na ye au mona ka ndenge nini bon ngana moni yango te ngana moni yango te bana za koyoka ngo. Il paraît que Zali de Kowalesa. Ce que Salamilake Nengewana, voilà ça, Molu Manza, mais ça, Molu Mabi. Ok. C'est pas le sud de Dieu. Molu Manza, mais ça a la violence. Est-ce que Nzamba a violence? Nzamba a violence. Il y a un Molu me côté là qui est. Et ça, Molu Moya, ils ont contre la Samson à cet testament ton Negeni. Yabitumba. Parce que Samson a bien pour Yabitumba. Pour libérer le papa d'Israël, il faut bomaka, abundaka, banini. Mais si tout ça, ce qu'on attend, oyo, moli mo sent un peu ça soit fruit de l'esprit. Moli mo sent un moli ma kimia. Et ça moli ma douceur. Et ça moli ma tempérance. Oyo ils sont contre ndeko wale sawana, moli manza me contre après église, avec collé batuana bon. Peut-être ça moli ma Samson zongi hein. Moli ma Samson zongi l'église. Moli ma Samson zongi. Ba renouveler moli mo contre Samson et comme contre la yé. Mais ce qui est moli manzambe boye nandimi angote oye contre que ça moli mabitumba ça to moli mabitumba lelo et ça moli mabe c'est pas le sud de Dieu atika biloko wana ngala bika sakane mutu ababezi ase biloko pona babezi mais babezi ndeko eza mabe mikoleka oko kole mutu sunde ngwana kocho morote akango t-shirt na se au sambo d'église lomoko wana batande oganga atika ko sala ba ventire wana eza ba ventire papa wana atika ko sala ba ventire wana aluka babese nenga aluka kame mukolo msupe ko bebele ko indela yi o manete seli moko boto ya coronavirus akote tina potopoto po benga na coronavirus mengati na tile lo na tikomo na coronavirus na boka la biswati na corona na ngote on access la tikomo na ngote mais pas ça la babese akote na potopoto azako mi bamba na potopoto attention kena ko tuni ozo tunanga tingana tuni pe parce que ye moka ye bibiloko ekote la kayi ngeko ngamba ka biloko ekote la ngata ko bandenge ni wala bilai kena ko tuna ye oza jouer cette investigation kena ko luko tuna ye mais molimo ekote ki akole mutu na so l'église so banini en tout cas les molimo nzambe te c'est pas Saint-Esprit eza molimo abe patriarche bongo acte salama ki c'est ki ozo te ba ba kolo bongo bonga za violateur na violateur na kolete na ko pamela molimo wana muta kololo tina kingo ko bandenge nini na ko pamela molimo wana ebi makati na kombo de swasia molimo ya ko kole batu molimo ya colanage bima ono de Jésus ke bamba bakuna na molimo ngona kimi voilà ngala ko kolete na ko simba ete parce que ngaza ka violate bima bike sengo na mutu akoyesa kimia po to benga mwana nzambe ngala za mwana nzambe nazali gravement ko zala mwana nzambe na ko zonga satana ko kolete mais na ko pamela ono de Jésus molimo ne ebima voilà nabi acte on a salamaki na lokola corps de Christ na kata corps de Christ ils allaient à condamner ou bien à acclamer, à encourager mais nazo condamner ngawati esa molimo abeza esa malamu te yo berjo saka bloka bonga na miso abatu c'est pas bien boso mundi masale yango okote nini okoloba nini mateni okopesa yi
eza malamu te ezoto seke basala nzambe oyo soi-disant basala nzambe baza basali ya nzambe te yango moni bakreaka babiloko oyo mpo na luka babesi na bango voilà. Voilà, merci l'homme dédié na ba réaction na pe ba analyse na yo oyo ozo loba na biso patriarche Vincent Makela oyebi je te maudis. Je te maudis. Oui, oyebi te. Ah nebi comme toi zo maudit pas mais eza pasteur soi-disant pasteur Pierre Kasambakana mutu na yo mutu na ngani oh bodiko yo zo pesanga bato ngana boto kutana te to sola te et puis to ba molimo moko te yo ngoko tsanga molimo polygamy mais pasteur faisait bato bapo za munoko hein na fundo papa mama bene yo ngi molimo ne contre ngai pona mama bene comme na bambandebele ngaza mona nzambe nga molimo mabe na ekobo ekotanga ekokotra ngai te molimo salité yo moko lobi yango obina zaka munoko nga zaka machar pona ko défendre Jésus. OK Munoko ko telemela mabe pe ko défendre malamu yo moko bike nga na zaka na ngai o mesana nga quand même oui obike nga na zaka muto na zaka polele na zaka bavard pena mamingi te na zaka polele mabe na bengo mabe malamu na bengo ngo malamu. En tout cas, sur les Cambozali, nous avons tiré à na poche. OK. Voilà. Maintenant qui va 20 ans, hein, et tant que Bino Basali Nzambe bo apuyango bien bo sengi grâce moko boye pour un problème en ngweza ndengeni. 20 ans. 20 ans de prison. Ya nini kaste? Ya nani ya Pierre Casse. Oh, bo kiti muno bongo Pierre Casse. Te me ba tozo yo kana bien Pierre Casse. Ba kateli 20 ans pona nini? Pour bala ki monsi na ye. Ah, ya mwana muke wana zwa kiwana? Te amuke ta zaki adulte 18 ans de bato ba témoigner ki. Te mwana zaki na 16 ans. Tala gelo benayi. E bo mwana 16 ans ko bala te. Ah. Na ebite tapsu yo na Pierre Casse boza molimo moko hein? Te na molimo moko te mais c'est une question, est-ce que mwana 16 ans a ko bala te? Mais attaque yo ko bala mais tata lo ko Pierre Casse. Wala za wankuluti. Wankulu aleki 50 ans. Pierre Casse va 60 quelques. Yo bien acheté aussi posé kaka. Moyo mona keto yo mais est-ce que monsieur na kufi? Tu es kufa. Ou bien yebiyete. Te na monaka. Mais Pierre Casse va 60 akena ba 70 ans. Oke bala mwana ndege wana. Force la botema mabe. Soki pona nga meritango. Ake ngabo kuna ngako na sina tineke na makala va. Ota tineke na makala va. Oui, avant be mission tu saki na yo. Na bakale, kele makala. Ah, mais yo te prophétiser qui? Aza mutema mabe. Avanda kuna 20 ans kuta muke. Ba c'est plus que même 20 ans. Aza mutema mabe tata wana. Ata yo moko azela mawata kotala mwana ndenge wana mukolo kola ngai nako se déshabiller ndenge ni boso mwana ndenge wana. Mais ça moi si na yo yoka soni te ça moi si na yo soni yoka te. Ça peut moi si na ngate. Wana za so ikoko na ngaso imwana. Hauza pe moi si na ngate. Hakela moi si na ngapona legal combien? Akene makala. Namna condamné tel état ta condamné. Batenge na article pardon. Bayango condamné. Azo méritango akene makala. Voilà. Voilà, patriarche Vincent Makela, mosengi ya population. Population basenga rayon Nathalie Kambwezali. Patriarche Vincent Makela, nalobi bila ya villa Kinshasa c'est ndenge nini? Na salubrité. Non, tokozonga wana, tokochite wana na bilan. Ya villa Kinshasa na salubrité, na suggestion na yo, eza ndenge nini na analyse na yo. Eloko moka ya malonge zate na mukusa ngwana eloko mwa bien na vile chasse zate atelo ke bakisa mezate nini ngo bakisa moyo yebi ba makadam bangungi bazakaka ba makadam ekufa ezaka bongo nzala ezakaka courant ezomona na te siko yoko bana no bani bon ngala zo tambola sena yebi te soko ba diminuer bravo
mais lisolo bakulu nango ezalaka mais ya solo zongo susu bena ndenge ezalaki liboso te mais bansasina balèvement kokotra bato bandako oki bato kotra mama na ndako soki na bibwa soki wapi baviole bana na ye babotolo biloko nyonso tu donc eloko monano ebongi na kisasa te to na mboka na biso te lete esala makasi babongisa sécurité ezala vie sociale ezala malamu wana na kobeta maboko mpe na kopambola nzambe mpo na yango mais mpo na sikoyo namoni na eloko moko ebongi te. Voilà, merci lentement et sirement. Balobi li kama malamu e umelaka te. Lentement et sirement oyo koza la dernière question na ngai pona to clôturer émission ya mokona lelo. Patriarche Vincent Makela ozana na information ya bakuku dendo te. Ba Rwandais? Oui, bakuku dendo. Ah. Tozoka ndenge tozoka na ba radio. Que mampinga chozo ezo bunda pona kobenga bakuku dendo mais bango baviaka mboka na biso bango baviaka biso to enviaka bango te po azana le côté bazana atteindre le côté bonde baviaka mboka so pe tondi bomengo mais to zwaka ngote parce que mboka koma mboka ya butu mboka molili gouvernement so na butu bazo privé bato na butu bomengo pe to zana ngo e koma ya butu pona mo e mona na kate. Alors c'est regrettable. Alors bakuku dendo ata bazo pika pende mais to benga na bango bakozonga na mboka na bango nzaba za juste pona kosukisa na gouvernement tiko bima tomoni pe makama bena kati tomoni bato susu batipo ba ministre mais tozoka ba témoignage ya mabe pona bango kolata mabe mipende de surtout basi mipende libanda banzo to bango bo mwasi libanda mais ba no memba ba ministre bo to yebite so ça les passer la bango to sa makamba sikoyo na ko chez bango te mais un ministre azaka mutu moko na ya réputation ya malam o baza ba mal réputé balo ko na bango na gouvernement et ko sala malam voilà le banakyo loba et ça ngwa. Voilà, Patriarche, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Lelo. C'est la synthèse. Il y a Oignon Stolobi Awa, au PC dédicace, au PC programme Église, tout clôturé. Synthèse dans le gouvernement. Je crois que le gouvernement sous Kayambo Kanabiso, au bako publier ba combo batu na butu et ça gouvernement oyo. Basa na ngona moi et ko sala malam. Parce que oyo to salaka influence rapé mama kamna biso maramoto salaka bo sala na butu et ko influencer ba ministre wana ba salaka makamko ko ba tozana mulili so ba sala ki ona moi eza malam donc to na repé César ngo wana na pesi programme église to priaka mardi to priaka mercredi yambaka jeudi to priaka vendredi et ça la intercession lundi intercession et puis dimanche to priaka na tongo. Alors pour la bambote na pesi mbote mingi et pas ya bana nga bazeli États-Unis les 20 mama Gigi motema les 20 na pesi mbote mingi pas ya Sylvie Kigalu na pesi mbote mingi pas ya Gracia Moyuma na pesi mbote mingi pas ya Cédric Seda na pesi mbote mingi et pas ya Jobo Bolibanda Mose Nzambe aux États-Unis na pesi mbote mingi pas ya évangéliste Edith Sungu na Europe na France mbote me pa mona popi Nancy mbote mingi pa ya Mimito Maduda nzamba pambola yo na mobali na yo frère Yava mbote mingi pa ya Sœur Matito zane anakisa déjà je crois que le bito kuta naye et puis na mobali na ye papa Nise mbote mingi pa mwana na ngai Esther mabengi le diamant noir na Angleterre nzamba pambola ye mbote mingi pa ya Sœur Mariam mbote mingi pa Sœur Anita nzamba pambola ye mbote mingi pa Sœur Marlette mbote mingi pa ya Nzeza Skale ya Nzeza Siskale Motema Makela na pambolio mbote mingi pa mwasino mama Brigitte pe na pesi mama Brigitte Pangi na France mbote mingi na pesi grand prêtre Mangobo prêtre ba comédien mbote mingi na mama Fatou chérie na yo et puis na bosse to kopesa mbote mingi pa mwana na ngai koko ping pong Gabriel Yamba na pesi na mwasi na yo mama Mila Mokambi mwasi kitoko nzamba pambola yo ne to na bosse nani Igetsi Mao na mbokoni na Hollande
napesi mbote mingi napesi Cynthia Amuri et puis na Stéphanie Amuri Laetitia Mayala bino nyonso ba mbote na bino so na ten communauté limbisa ngai napesi mbote mingi pona kosukisa et pas ya mwana ngai frère Florida na France nzamba pambola yo ceux qui sont mis sur de côté balasima ceux qui vont inviter nga susu voilà patriarche Vincent Mankela merci pour notre analyse na yo nzambe a pambola yo na micro ezalaki pasteur Flamme d'Angola na caméra tozalaki na évangéliste Cédric Mankela l'homme valable nazopesa ka mbote na fondation Ekumbi ezopesa ba visa Schengen donc on kende na États-Unis Canada ozokende ba France donc Schengen ba Italie kende kaka na fondation Ekumbi ezwami na Nzombo numéro 63 na direction ya Shaba na commune Ngiringiri bazopesa ba visa na primoko ya malamu na pesi mbote na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles a Zimutale na Bruxelles na pesi mbote na boss Didier Simisi les Lions na pesi mbote na prophète Conde de Paris Mama Bijou Conde de Paris et sans oublier na pesi mbote na Fabrice Kimpala Benson Mapoata Richard Mapoata le grand Antrino Richard Mapoata ba légende ya mboka na biso RDC nzambe amo ce qui aucun permettre ba to benge babi ke numéro oyo lo vala ba tse zo mona na te mabongisi yango bomona ti numéro ya munene wana eza plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 numéro na biso ngwana soko bengi okozwa biso voilà. Ok, même numéro on appelle kaka tinda mbongo na yo na M-Pesa même na poto bazo tinda même $10 même ça M-Pesa tout ça na ça te celui peut-être a bengi na repese numéro mususu pas tinda mais M-Pesa tout ça nango tout ça na Orange Money et puis na Airtel ce qui Money voilà. Voilà, je crois patriarche Alobi d'ici peu de temps Airtel Money ezali M-Pesa et comme déjà opérationnel comme ça ba réseau nyonso ezala opérationnel botindaka ba contribution na bino pour soutenir émission oyo et kende malamu na pesi mbote na bana nyonso ya Vallée de Bereka bana nyonso ya les Rochers Salines Nzambe a mona bino pesi mbote na bébé Miradi ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likola balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert